na assemblée on est quoi ceux qui Jean-Marc Abimi Arobima na EPT, mais dans l'hôtel, c'est un offert initié à 80 millions. Bon, non, on a payé député. C'est pas député, va député, bazo sala, qu'on a l'assemblée, il y a malonga, non, mon amour. Bon, on va bien avoir un cadre. Non, non, non. Problème, on a tout le monde Macambona. Le problème est Ali que Jean-Jacques Mamba. Français, on a 48 heures, ça l'a élengi. Mon yot, on a payé sur 48 heures, je mets ma main à couper. Sur tout suite na ngweza la rani bajani basala wana eza bilo moko ya bien terre opelisa mboka ya bandaki na tour na e tambwe Mbappé asali tambwe Mamba na e bakaye que c'est un méchant orgueil bato ba yebi ba yebi shabino kaza orgueil na lingi to mona bibembango te wa zolo ba bongo ya zaki censé ko aider pe 40 personnes au mona koko moko boye abota pe bana zo mona ba kokolone mo pe na ba kokolone est-ce que azo ça biso aole avec son nom na kati ya batu ke amona bato ya coronavirus te poser bala tamas mais tozo e baté mbongo 5000 bazo kata ko metumbu et pas ba policiers zo kilewa. Bon, les problèmes ezali na makambo ya hôtel de ville hein eza na makambo pe belé et on ngape na moni ya bien te uta batu ba travailleurs il y a Société Nationale d'Assurance SONAS. Bayo futa bango na 2020. Je on déco to ye awa c'est chaîne na biso sérieux type Anna Esther française. To lukakayo to zwaka ote to linto ibanga na ebio mais ba congolais baza na kosa ba yeba zana ni o se présenter au sala kanini to yeba. Toye awa mingi tozana trois questions à reposer. Première question eza question ya bitumba eza entre UDPS na MLC au président député national moi na mboka Jean-Jacques Mamba a saigné démission il y a Jean-Marc Kabunda Kaboum au vice-président Assemblée nationale et président intérimaire de UDPS. Deuxième mutuna ya biso eza coronavirus. Tozomona lelo tracasserie partout, bazokanga bato pour na masse. Est-ce que le gouvernement est sommé de battre la masse? Mutuna ya misato eza dédoublement, tozomona dédoublement partout. Parti à pouvoir, mais dédoublement na lutte de jeunes, la fédération. Dédoublement, mi-balé, ma section, mi-balé. Est-ce que Oko s'est présenté après pour répondre aux questions de Misato? Merci vraiment Mingi. Et ça que par rapport à temps nous on ça ngai na doit attendre mais le long de ça que nazana temps de moi que na bigete to solo la to kutana na boya raté mais le problème est ça au baninga na ba question belé mbala moko on dirait au kana qui on doit na besoin sur l'émission té ezaï pe na moi malamu té mais na ki ba question yo poser pour première question na yo poser pour na Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba. Député national, il y a MLC. On a rappelé son Mamba service. Ok. Le problème est Ali et Zaboé. Toi, on a démocratie. Et on a démocratie. Ils ont facilité pour rappeler l'intention à Moutou. Démocratie, ils ont facilité pour Moutou. Ils ont penser à Moutou. Liberté d'expression. Jean-Jacques Mamba a lobby. Il a accepté qualité nae. Il a quitté Oya Zali, il a quitté Oya Zoroluka. Yemoro a bien ça na rôle barata lobby mabe aurait rectifié au Bitumba. Non. Bitumba il y a IDPS et ça m'embore balelo te. Hein? IDPS na ndeko Christian, il faut aux affaires to lo ba Opesinga maloba na moni ça pression de roso bon senga 10 minutes to silisi. Problème est bongo yeba ke IDPS na MLC Bitumba non. Bitumba IDPS na rectifier ngo Bitumba IDPS za makambo ya social. Bitumba IDPS za makambo ya éducation. Bitumba IDPS za makambo ya emploi. Bitumba IDPS za makambo ya santé. Moni Bitumba ba adversaire ya IDPS. Donc ba tubongi ba yeba ba adversaire ya IDPS. Bango wana bao wana nyoso wana ezolo banate na ko bando expliquer pour peut-être d'autres ça que temps ils a muké oui na ebaki bako mara député ndé na mboko na tozo ba député ba ben honorable bako mara ndé député o bando kabula bana mapa okundeli mwa mutu mwa okundie bembe
ozoka ba schéma okoma député okaboli mwa loso opesi mwa polo te nalobi te nazoloba en général le rôle olingi na peso vérité ndenge na okoma député neti yo bandi mwa émission na chaîne na bino voilà obandi lobi omona ote pozo postuler molobeli na biso te problème eza bitumba te na pesi bino nalobi ke ezali démocratie nde démocratie ya moto lokali Jean-Jacques Mamba apesi mwana mboka Jean-Marc Kabund 48 heures te ngai koya na nga makambo ya réaction IDPS te zwanga le roi citoyen congolais nazo engager awa IDPS te s'il vous plaît oyeli ngai le rôle un individu mutu mo pe mo le ko chami milke te ko na cadre ligue des jeunes te to ke no makambo wana nyoso na te na ina lo ba cadre bazaka ebele ko ngo ba pe ndenge on signe to dans la cadre à niveau national to dans la fédération to dans la section ba on ba benga ba cadre non problème on to ke to lo ngana makambo wana le problème ezali ke Jean-Jacques Mamba Français on a 48 heures ça la elengi munyo so na pesi 48 heures je mets ma main à couper surtout na suite na ngweza la rani suite na ngweza la rani na tolo ba je mets ma main à couper na pesi 48 heures ici la lelo si je me trompe pas 48 heures et aussi la lelo surtout rosela et là on ni oya osana sima 48 heures Kolo bakete Jean-Marc a démissionné l'ongwana assemblée a signé déjà pétition. Kobangate, ba signé ma pétition, ba signé ma pétition. Il y a 500, te va tchaba 490. Ba za 490 net ba onyo surtout ba signé na pesi ba ngome. Ngana offert signe c'est na ozela conséquence au Jean-Marc a reçoit na sima 48 heures. Réaction nango tegation ozela te ozela ngo conséquence on a nya rosibi wana. Comme ça ngana obandation de ko signer pétition il y a 80 millions. Donc Jean-Marc Akoma ne député à Congolais, il y a 80 millions. Au lieu de la haute député dans la chambre, il bazara à 500. Au président de la République, ce n'est pas fan, il y a Tali Malamu, alors il a destitué Bino. Oyo, il a destitué la population congolaise, tout peuple congolais, dans le sens où mais ils ont et l'aura batubalo baraka 48 heures, ils ont là. Na otala soki akoyi kosala tenga na oyebisa eloko nini ya kosala pe onga pe na kopesa na sens wana ana zo ko engager parti moko te ngam nazoloba ezate ke bozo ngo te ka ke citoyen po ezate la bien exécutif te toke na makambo wana te ngo patriote ta citoyen citoyen na sens wana eroza la mala omoni te pe en actualité pe balobelele il faut ça peut bloquer ba mission basalaka so ebi même obimisa album na yo ebeta nango ça va mwana mboka na moni place wana ya noli ya malamu ke mwana mboka Jean-Jacques Mamba ceux qui va signer pétition c'est que bino peuple to lo babino wa Congolais en général aux signer il y a 80 millions des Congolais va signer pour Jean-Jacques Mamba na assemblée wana ekoye ceux qui Jean-Marc Abimi Arobima na EPT, mais dans l'hôtel, c'est un offert signé à 80 millions. Pour nous, on a payé des pénines. C'est un député qui va député bazo sala kuna na assemblée ya malonga na omo na ngote. Ezaka ba misala ya ba parti politique na bango. Ezaka misala ya ba parti politique na bango. Lo mo malonga neti Sénat. Pona ngai. Soki Félix Alouaï ngata comme conseiller na et ata ya journalier. Ya lelo na yena pesi conseil na na zongi na nga lobi alukinga eloko wana il faut repenser ngo et so apporter rien à état congolais. C'est que vous ébélé vous avez même alobana Frank Diomo ya ko 18 parlement. Oui, et c'est le ya ça le plus vite possible. C'est un danger permanent oyo son excellence monsieur le président Félix a doit observer. On est battu pourquoi on soit temps. Yebisanga na bangwana nyonso tout ça va dissoudre ensemble ba procureur ba olemba musala so ba dissoudre ngo kaka boy ba procureur ba olemba musala bon mais ba olemba te ko za facile pour nani ni ba ko kaboya kaka assemblée nationale élection bandeli provinciale et bandeli ça sénat na zolo ba bongo ba oyo e ba repensa te bongo immunité na tango yesila raisonner mutu ozalaki par exemple na société nationale d'assurance Sonas nazoe biso na Sonas mbongo salaire à 2019 zoto ya 2019 et il y a 2009 plutôt on a fait l'erreur to ya 2009
il y a 2009 salaire à 2009 ba yo futa bato ba travailleurs il y a Société Nationale d'Assurance SONAS ba yo futa bango na 2020 sikoyo o azala ki DG a travaillé très bien le roi Moussa Neleki Malam lelo aza sénatrice ozomona na bamboka ngo tolobi te ke mutaro sala moi mabe mais mabe ngo penza ekoma te ke vimi si c'est comme lonami endima mi pe comme le roi mobeko tala ba biloko modela bonga soki tolande oza vraiment masolo kitoko toko kende ti lobi to kende na deuxième mutuna te masolo ya kitoko ya masolo ça la passe ça la mawa to kende na deuxième mutuna eza mutuna ya coronavirus tozo mona lelo ba masque bozo imposer bato soki bakani policier comme shida to lo babilanga ba population te place nga lo ba rectifier nani azo imposer ngai ngana za victime ngana zo imposer faut royeba policier mais ba policier mais le big bozo ko imposer bien bino ba même ozo wanga na webi esiki ezali ozali au mieux que aux leaders mais aux autres qui m'a pas posé au leader même pe maman nanda kwa ça pe leader bana na et leader biso ne to comprendre ma beso to bien za leader donc leader za conducteur OK comme aux autres qui bango to ke n'attaque congolais réaction na ezani ni ta tozo mo alelo ba policier bazo imposer ba to masque au gouverneur de la ville à l'obi clair et sur la masque té eza pona ko batela nyonso a imposer ba la ta masque mais tozo ebate mbongo 5000 bazo kata ko metumbu et pas ba policiers zo kilewa bon les problèmes ezali na makambo ya hôtel de ville hein eza na makambo pe belé onga pe na moni ya bien te na lobby hôtel de ville alebino borolobo alobaki na gouverneur na lobby na hôtel de ville et na makambo déjà y na zo diriger te na lobby na il y a ça partout hein il y a ça partout na bina hôtel de ville mambo eza ebele bane mambo ya bakarte yo za na tante ya éviter so za punition zo pesanga mambo ya bakarte nde basali les cartes et bonga i carte za na identité ya mutu na adresse mutu abimisi pe carte bon nena kota mambo wana technique mingi te eza na ba raté ebele eza na ba raté ebele makambo wana organisation hôtel de ville eza na ba raté ebele voire même ba contradiction ezaki na hôtel de ville na la police. Mais les problèmes sont là, il y a coronavirus. Et ça, kaka, bazoko prévenir. Au moins, ils ont un danger moroboé. Baka otoyo kangona ba le roi ba Espagne, le roi ba États-Unis, lokola ba pays mous ba France et comme le bisowa to bungi. Il faut ba depuis 1960. Ti na ba 2018 awa budget na biso ezalaka ya soki 5 milliards. Ezaki 4 milliards. Bon, ngana ko basel bango ata 5 milliards 500. Zoyoka. Ti banda 60 mais ba tout moko boye ba jeune gens mo boye ba sel mo musala na bango pe mo quand même ba leki na bango ba milliards on a pona ko ba keto sana mbongo penza te ya ko sa mais eloko ko bikisa biso eza mo ba prévention o tozo wana nde ba tche bongo pona ko aider population. Tozana population moko boye niveau na ngope à des fois ba les réactions ba salé pe ça passe. Otuna mutolo ba makambo nanko aolo bango po eza bondoki aolo bango po akota ki école primaire te aolo bango po a congolais te aolo bango po ba otinda e aolo bango po asolena nzambe na ndoto apesi ba directive aolo ba na comprendre te le problème est assez simple lokola maladie ezali na nukisite baibike osombe loko oyo ocha awa ndenga na sa oyo ngai yango na za ocha po mi batela dans un premier temps modèle nini virus ango so se transmettre mais au mona mutu gouverneur a pesi bisote siko to somba on 1000 francs bon na sombati siko na mi tuna era belaka ba préservatif a somba ba pesa kai tout cela ozomona non et batelo ni ba musuka robima a umeli trop na politique azoyo Canada zo ba ta bimi habité awa so moye bimi to da moyi makasi e bo maraviri sango ndeko Christian pour alobi a koti ya kimia kei siko na Sénégal na ba Dubaï comme ça ba 50 degrés to lobani ndeko Christian c'est que pour na ko sembola malamu lingala olobi au PC exemple ya prudence hein
que tant que que maladie ezali pour na kokima sida eza gouvernement te oyo ke na sombela bato ba prudence eza mutu ye moko ndaki na pour se protéger balobi bien prudence pour se protéger donc il faut sombela pour se protéger oza utile hein il faut se protéger pour l'autre nga to sala to e battre danger to ça ba so azolo ba ke na lingi to mona bibembango te wa zolo ba bongo ya zaki censé pour aider pe 40 personnes au monde na koko moko boye abota pe bana zo mona ba kokolona mo pe na ba kokolona est-ce que azo ça biso aole ya sana na kati ya batu ke au mona bato ya coronavirus te na matango bango ya bandeko na bango bakufa na sida to mwana na ya olongolaka zemi ya kufaki esi bayebisa biso ete moto ebembe to kolelo yo aza alongolaki zemi nde akufaki bayebisaka biso landa kaka na nini na nécrologie bapesaka na TV oyoka une longue maladie une courte maladie une longue maladie une courte maladie nde bapesaka place wana osembola malamu image ya mutu mpona kozwa ngo bon to comprendre place wana wa répondre à kitoko toza kokimaka ba question te to ebi ozokima ba question toza na lope na ebisa yo bino pe so yambi mutu nga za invité on te insiste nga na lukaki yo te yo ndo bukinga na tongo olamba ozokima nenga na boya ko yamba bando okima te bosala ba biloko na mona ya terre te na mona na ba radio ba na ba TV na ba nini biloko photo evitara bongo faut pesa mo musala poa opesa na pe invité poa eza te ke ozokima nga na ndimi yo mo lobaki ozaki na 10 minutes mais toza ko 10 minutes sko na mituna na biso mutuna ya liboso ezaki ya Jean-Marc Aboun deuxième mutuna ezaki ya coronavirus mutuna nazo rectifier mutuna ya liboso ezaki ya Jean-Marc Aboun mutuna ya liboso ezaki ya Jean-Jacques Mamba na Jean-Marc Aboun ya mwana te Jean-Marc Aboun aza na problème yende mutu akoti na makambu ya Jean-Marc Aboun aloba yoka te au moins te tolobeli ezi pe tanga Jean-Jacques Mamba en tout cas honorable ça va na loba président de la République OK na loba na retirer signature na retirer ce parole nanga voilà Jean-Jacques Mamba premier non nani pétition à Jean-Jacques nani président vice-président Assemblée nationale Jean-Marc Aboun ya loba yike ko sala congrès na écouter 7 millions na makambo to ça nango c'est important l'honorable Jean-Jacques Mamba ngo ezaka Mamba service te wa aza Mamba ya service te nazo kanisa ya service te yende kolo nango te ye kolo nango te na bi député yemda za kolo ni na Mamba yete ya OK na ina lo babo bakumbo ekokana OK na ina lo babo honorable Jean-Jacques Mamba ye lo bakite motu ya oyo nani président na bango assemblée lobi eza ebele eza motu ya wana te basalaka soki na ntango ya 2006 na 2013 mutu mo azwaka soki $1000 bacalcule bongo OK on peut passer troisième mutuna ezaki mutuna dédoublement mais namoni deux questions pe eye bato benga basignaler deux questions pe eye dédoublement ya IDPS mwana azo fêté 38 ans 37 ans il y a souffrance, il y a opposition, une année, il y a victoire, mais il y a toujours une maladie, mais il y a fêté les sous. Dédoublement partout. Na niveau nyonso. Fédération na kananga mibali. Na nini na banunu les amis bali. Awa ba fédération dédoublement ya ligue de jeunes. Ezo utawapi. Bon, en soi problème est ça boya. IDPS c'est parti oyo. Soki malamu ezali babite malamu ezali soki mabe ezali te mabe ezali elo na longola bango yango wana bango balobaka vérité soki mabe même mutu na bango asali babite mutu na biso sali awa mabe même na miso ya bato nyonso to soki pe malamu ezali différent na baparti mosusu baparti malette ezaka omona na enseignement wana ta na benya enseignement na benya enseignement na beni enseignement orobanda titi mokolo bafongola babiro nanga nayebaka te mais mokolo ya koyemba oyokaki te baoyemba oyebi kotobe raison na osala pe concert ande oyoki bango mais apart le problème ndenge naloba boya IDPS problème ya dédoublement exact boloba mambo moko boyo crise ebanda lelo te obo bino mo ba journaliste nde bolobaka bakoma na ba média même du vivant ya Etienne crise lelo zo ba combien 38 ans lelo ba 38 ans
ezalaka bongo wana so azolanda makambo ya IDPS eza perdre le temps sina lakisa que déjà combat IDPS ba diverser IDPS eza bango le problème tozonga le problème ezate sauf eza ba divergence hein une ezalaka bongo mutu muso amona agende yo salaka no secrétaire général ya ya omona kete ya lekio ya tanga mingi koleka yo ba divergence car ya mwake ya osala plus que koleka yo po ya za professeur to ya moni ke ya za na mwa makambo mingi ko sala akoye ko ya na ba nouveauté ozomona mutu ba ko fanda pe na ndako neti ngape na ko fanda bita ah comment inventer l'IDPS na sens pe na sens ba divergence nde yango wana l'autre ko lutter ya démocratie muna mutu apesa parfait na ezala malamu ezala mabe lobby nde ko pesa biso raison c'est ça exactement que le problème est ici na mono répondre ezanga ite mutu na ro mokili mobimba ezolanda yo na mito c'est motif nazana mituna mibale ezaki 3 mituna mais na mito nazo bakiselo mituna mama mituna ezaka yo mto pesa ngo na 4 na wala ndeko zo changer ya yo namoni na profiter na sima ya mambo ya crise olobi crise ezate divergence eza ozo juger ndenge nini makambo ya directeur cabinet ya mwana mboka Félix Tshisekedi Vital Kamerhe waza na prison lelo aza na prison est-ce que ezate ne boyokana ndenge UDPS bayokanaki to UDPS na UNC bayokanaki que après 5 ans bakopesa mutu mususu comme komito ya mwana mboka Vital Kamerhe nde bako sala bongo wana 1 2 ezate na 2023 ce qui est salemi que cache Koufi UDPS sans Kamerhe est-ce que UDPS a gagné l'élection analyse na ezani après deuxième question olimbi sanga nde nazo tuna mibale elakisi kokana te nazo kana te wando mabiso nde na tika na sona na mibale nenga banda na question masala pe bon oba na pe na mibale obe na landaka ya liboso ça va na poser kaka ko répondre voilà nenga lo baboya question mibale olobi kona makambo question na question na longo déjà répondre toi question liboso question liboso ya Vital Kamerhe asali ya chef de l'état lelo okenena ya prison ezate ke IDPS à quelle prison pour nani à quelle prison pour nani ba posele makambo ya ça détournement OK voilà soit disant ndeto zo ba militant na bazolo Vital Kamerhe directeur à cabinet ya chef de l'état azana minito na prison akomi na prison après bozo boya mais liberté provisoire na moni o excuse ngaya bilonga bonde na négociation de émission te bon bilonga boyenga na kokaka te o excuse ngaya tolo ba mambo sérieux za mambo Vital Kamerhe mais muto ache Vital Kamerhe akena prison oyo akangisi Vital Kamerhe eza président Fachi te eza pe IDPS te eza pe Mayo te eza pe excellence Jolino Makelele te eza pe Billy Kambale te le rôle a pe kuna eza pe rien à voir na Jean-Marc Kabund eza pe rien à voir na banyoso kotanga ezali bato oyo ya bande kokutana na bango na makambo ya 100 jours makambo mbongo kende pesa misala bodimisa awa bato oyo bakangaki bango ba chef ba entreprise wana misusu nde bazwanaki ba problème nde na yokaki ke batangaki kombo na ya c'est que justice ndiye kali ya Kamerhe za problème ya justice OK ngape likambo eza na justice na linga oloba te nde banyoso ba oloba wana yo pe soko smokolo sala mabe ya moningo moni ndenge akei peut-être arozala innocent donc azobika na présomption d'innocence bon mutuna ya suka après on se présenter sur ça na bandaki ne bandelo sala ki yango te bandaka na ngai émission modèle yango ça va ya lisa déjà likambo ya ntambo mwamba na Janine Mabulu o baza tete président qui a la qualité ya makambo ya congrès tali réaction na mona bato nyonso mboko oyo bazwa mwa bokonsi portion bokonsi na mboko baka bato mayele batanga mingi
mais nga pe na roba ndo sali la bango pe cours o baro ya pe ba na otanga o moni biloko ba inventaire ba sala ba pesa ba cours ozomona ba jobs ba peshi ba tout cours ba to ba sala ba ordinateur o moni pe ba Zuckerberg ba o pesa pe cours na ma il faut ma biloko ba zo sala donc bozo sala lango donc il faut ye bango il faut botangela ngo informatique pe koma cours ba zo pesa na moi ba niveau ebele ba banda ngo lelo na primaire eza na batu ba sala ki le problème eza na mboko bato ba bato mayele nga muto mayele ngo mona pe makambo ngo ya bois ya mayele o balobela muto mayele azo iba muto mayele ao bomisha batu azo boma ao bomisha batu muto mayele azo beta balance roquette na avion ba passager ba okufa muto mayele kaka muto mayele na comprendre que na mboko yo toza ba conscient ba malin et non ba conscient ba intelligent na place il faut to bomisaka muto asali 18 ans aokoka kutu koloba te Kabila asali 18 ans soka Kabila leki azoloba bo aibi micro te soka bien loba na micro vona ebi na micro te azana ba pensée te na ba idée te ba perception na ko sa te pour na Congo yo mais pourquoi bani misusu oyo Kabila obenga zo gangela yo azoloba no bo azo dicter yo lelo lingi okoma muto mayele tambwe mwamba biloko asalinga benga ngoza nango orgueil sauf même pe biloko bajani basala wana eza biloko moko ya bien te kopelisa mboka ya bandaki na tour na ye tambwe mwamba pe asali tambwe mwamba na ye bakaye ke c'est un méchant orgueil bato bayebi bayebisa bino kaza orgueil mais na nsepeli na bango mingi et puis na ndimi ke musala yesu asala na ekulusu eza benza ya solo mpona omona bolingo oyo bazozwaka na bakamu nyonso baosalaka na mboko le problème ezali ke oyo etikali ya suka façon répondre tambwe mwamba eza ya kodissoudre yango babiti ya so badissoudre parlement po président salobaki yango ke amonaka ntina ya sénat te nga mpe naomona mpe ntina ya parlement penza pe te tina nango penza na mboko oyo toza na baméthode mosusu tokoki kosala ya modèle ya boye te ayeko c'est mon nom mpona bato bazali kolanda monsieur Christian même so alaka monsieur Cross monsieur Christian Dala ok en tout cas tosepeli koyamba yo te nga nde nasepeli sauf yo nde oyaka nazali kotobela mi nasalaka effort po ekoma okimaka chaîne makasi même na permanence oyo toye même ozowanga na okimaka le problème eza boye nalingaka ke tosalaka biloko moko boye même biloko ya kotuna omona bino bamesanyika so akangi moto ekomi ndele omo ya chantage ndele omo osepela la vie ya moto ya molai lelo oza libre lobi ekozala tour na yo Kabila ye wana peti akomona cortège mosusu ezolekaka ok nasepeli ndeko nga ndeko André Kabanye chaîne na biso komona eza na komosolani na YouTube namona ye papier na invitation namonaki nyonso ça va ba oyo bayebi te bayeba oyo eza chaîne YouTube Anna Esther Français toza air nyonso programme toloba mamu nyonso oyo etali mboka tolobela tout sport tout tolobaka awa nasepeli komona ndeko Christian na mituna oyo ya non biso na mituna nyonso nasepeli na cameraman na biso ba réalisateur batutu nasepeli